Et voilà, I'm back. Kubanga kate akila faute, fais ça bien. Salaka ngo bien deko. Soko zo sa ngo mabeza mabe mingi. Et toujours pesa conseil na bazuno su likamuno soko sala, likoko sala ngo bien. C'est ça. Zalaka toujours déterminé pour zalaka organisation di Fally Ipupa. Eza ninyo faute na bizote akila faute, c'est la faute de Acti di N ye mutaloki makambo nyonso eno wela madinga atarda kitaro wike il faut ko sala ka banti campagne soko moni bazu mo bazo sala ba campagne il faut ko bima kolobaka et tabu al marque tabu alobi zuzu que il faut to respecter ka ba musicien et biso toza ben politaire tozo ko respecter ben musicien kaka ndenge to pesa respect na le vieux mo pao grand prêtre ye wana songa mbeli babetaka rekofite tozopesa be respect na empereur Fally Ipupa aigle mais toye kolobera eza ninyo biso tobanga esika tokokende mais sika touti mutu moko ayebite nani ayebi avant zala soka azalaki nani mutu moko ayebite mais tozokobanga epai tokokende mon frère kobanga tokokufa pozali bendete un jour okokende bongamaka tolobaka toujours que biso tozalaka na musique, c'est pourquoi tolobaka tozalaka bien biso na biso boyebi makambo eza ko barder entre Fally Ipupa na Koffi Olomide moto moka oyo kokosa te toyebi ke courant le kaka lisusu te moto eza kopela mais moto aza kozika aza te balobaki balandaka toujours eloko ya malamu mais oyo toza komona lelo ekomi eloko ekomi ndenge mosusu soki biso tolobi te tokoloba o batu bolobaki te mpo ndenge barwande bakomi kopesa biso lelo faute toyambaka bango na mboka na biso mais lelo bakomi kolobaki biso toyambaka bango mabe ndenge mpe masolo toza komona lelo eza nini balobi landaka nzela ya malamu. C'est-à-dire tozobeta masolo ya Koffi Olomide na Fally Ipupa baza isusu bato botoyi ko expliquer te na société bayebani toyebi makambo nini eleka to épargner temps mais na époque lelo tolandana eloko Fally Ipupa alobaki toleka. Il y a eu des gens qui m'ont contacté pour quand j'ai fait d'abord la tournée à Lubumbashi, on m'a dit il y avait des mamans limite emprisonnées dans les hôpitaux, dans les maternités, parce qu'elles n'ont pas pu payer leurs frais de maternité. Donc quand je suis allé à Lubumbashi, on a essayé de libérer ces mamans-là. Et quand je reviens maintenant sur Kinshasa, on me dira encore qu'il y a des cas pareils à l'hôpital du camp, exactement, camp Kokolo. Je suis allé visiter, il y avait des anciens militaires qui avaient fait la guerre, qui n'avaient pas de moyens des soins médicaux. On a ramené quelques trucs pour eux. Et ensuite, on payera les factures encore une fois des mamans emprisonnées parce qu'elles n'avaient pas de moyens pour payer leur maternité. Voilà. Pourquoi vous êtes aussi discret sur ces actions concrètes que vous faites? Moi, je pense que moi, je suis artiste et musicien. Et ces actions... Noëlla Madinga alobi, il faut to banda kozala ba anti-campagne, soko moni bato bazo sala eloko moko mabe. Et logo ekoyi ko détruire batu il faut que ça l'anti-campagne ezanga ite baktini net pe balakisi biso balobi na biso ke il faut to bana kolakisa qui est le meilleur les faute na ngai te tabu fatu pardon marque tabu alobi pe il faut to respecter ba musicien na biso to besa bango ba valeur nga na fingi mutu te na zolo ba pe mutu mabete o tozotala makambo ndenge za okende. À qui la faute, ce que ça likambo fait ça bien. Yala ndenge ndeko afute laki ba mama hôpital apesi ba kisi toyebi ba biloko nyonso bespoir nyonso ndeko aza kosala. Eza mabete kolanda ba exemple pe mutu na mutu akokanaka te mbongo mulai ya mbonga mutu etalika ye moko na banque na ndenge eleki. Eloko ezo sala sengo les vieux mopao les grands prêtres quoi d'accord Raman atindaki bakisi njoa bakende pe kopesa ba oya bango misolo bazaki nango na nini fais ça bien. Coffee.
koya naza kokoma na bonne année Ok, merci. Eza la solo. Papa Kofi oya kotala bato na bonne année. Maman akoya kotala bato na bonne année vraiment tonyo kwa en tout cas eza la solo maman. Tozela yo na bonne année na Noël ndenge okoya. En tout cas merci. Tolobi yango toza besoin soutien. Toza na besoin soutien pour soutenir ba maman, batamite ba malamu. Ba boss na biso ba didi kinwani. Ba boss na biso ba lingaka biso ba tete ndai maboko ba. Abeda Chou. C'est là qu'on peut se dire ba moko. Tete ndai maboko bank. Tindanga na koya. Abeda Chou boss des boss. Papa Abeda Chou tindanga na koya. Chef Azali numéro ezali ngana koya. Willy Musheli yaya. Willy Musheli osungaka batu. Osungaka mokili. Sunga ba mama nao. Ndeko no bana no bakoko nde bazo souffrir bazo nyokoma tete ndai maboko banki tindanga Abeda Chou tindanga kisijoka na koya gome comme le kola njela nanga gome comme ndako nanga pona nazala ndako nanga bato to bosu message nanga o bozala motema ya kosunga bona ne ba mama balia bona ne ba mama basepela accenti À qui la faute? Si tu veux faire quelque chose, fais ça bien. Eza pema na yebisi yoko kabeza facilité. Ozomona ndeka futi mbongo ebela bimisi batu. Olingo meka. Liana mulaya singa na yo papa ko compliquer vite vie eza mokuse vie ya yo moko mutasengi yo azate. Eza facilité. Biso be otolingi ko kabate to kabaka. Basengi yo te kopesa promesse eza mabete koma lokola batimboka mobimbe koma ka promesse na promesse batu bakolia promesse te il faut kosala tolo badini c'est pas notre faute. À qui la faute? C'est la faute de yo moko mepesa réponse acte di haine à suivre.